Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Buyuki te bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien ga yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi on a tant convié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Selindon Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi mbote na bino balandi ya magazine na Kinshasa na biso oyo ezolemba te kopesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa. Tofukolisa na biso ndenge président de la République akendaki kotala ba soldats victimes ya intolérance jour ya retour ya Jean-Pierre Bemba. Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lokola tata malamu akendaki kotala ba policier oyo bazalaki victime mokolo ya arrivé ya Jean-Pierre Bemba na Kinshasa. Tango ba congolais mususu bazalaki na stade pona kosambelela mboka misusu objectif na bango ezalaki kosala mobulu, c'est-à-dire kobuka batole ya basot de mouton. Ba policier oyo ba intervenaki topé ba boyaki te makamone salema bazalaki attaqué par ba civique ezalaki pasipe mawa yango na mokonzi ya mboka aye kotala bango. Nous remercions le chef de l'État pour sa visite de réconfort et demandons que la justice fasse son travail. Médecin directeur ya hôpital oyo bakendaki pe asepeli na mokonzi ya mboka makasi. Nous sommes très contents de la visite du président de la République qui est venu nous reconforter non seulement les malades, mais même nous encourager. Il m'a même demandé quelles étaient nos conditions de travail et je lui ai briefé quelque chose. Ce qui fait que vraiment c'est une joie. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Maman moko oyo amoni président de la République pour la première fois a sepeli na boye ya Félix Tshisekedi kotala bango pe azui vraiment consolation à makasi tokatsaki abikaki. Nous sommes contents du président de la République qui, en passant, nous a aussi rendu visite. Que Dieu le bénisse. Toyokana malamu. Liberté na yo esika esuki ezali esika ya moninga ebandi. Soki ozali kosala manifestation na yo, sala yango en toute liberté, mais kasi ko violer ba disposition légale te. Boye ba pété état de droit et koloba justice. Donc, yo kuluna okoti na kati ya manifestation po bebisa biloko ya batu yeba ke bakokanga yo. Mais soki pe ezali na ba hauteur morale, bango pe il faut basimbama. État de droit yango wana. Totika maseki qui chasse l'équipe partout. Chef de l'État Félix Tshisekedi a salaki visite na hôpital epai wapi ba policier victime na jour ya retour ya Jean-Pierre Bemba. Na yango président de la Ligue de jeunes IDPS Ibasa Marcel Panzou alobeli na tina na yango. Lelo, tous en a chance makasi ya kozwa une fois encore ou soit une fois de plus de kozwa un président humain. Lelo
ezali théorie où peut-être plusieurs vont comprendre dans les jours à venir. Tant que le président Félix Antoine Tshisekedi est humain. Tant que tu s'est décidé de marcher puisque ezali droit na bango to ba manifester, ezali droit ou ezali garanti na kati ya constitution ya république. Policiers fois ça la wana pour alanda à protéger la population na ba bien parce que tant que bino bozo marcher na cause na bino et nyolo baté que population nyonso bazali na cause wana. Alors il fallait qu'on protéger ba bien ba boutique ya ba tout ba voiture ba tout nyonso muta vaquer na occupation na yé. Alors bazalaki na musana bango o ezali ba devoir na bango ba obligation régalienne na bango. Mais bon, à notre grande surprise, to moni ki bazalaki lynché ba bambi bango mabanga. Alors ba victime ya bongo mutu azo asa sous le drapeau, azo servir mboka sous le drapeau, accueilli cause à la victime ya mabanga. C'est un policier forcément qui a une famille, qui a femme et enfant, accueilli cause gratuitement ba mabanga ya bongo. Alors le président de la République, Place Azalaki, en tant qu'humain, il s'est rendu compte que l'acte est un acte inhumain. À disposer au regard, il y a multiples obligations, occupation au président de la République Azalanango, qui rendre visite à la police, au nombre de 11, à manifester sans sinaï à humanité. Il y a une initiative. Il faut tout encourager. Parce qu'il y a des gens qui défendre les faibles. Hein? Défendre tout les victimes. Donc, ça lié pas si qui rendre visite et apporter soutien apporter pour garantir la santé na bango pour bazali ba père de famille qui ne rejoindre ba famille na bango normalement ba soin oyo ekoki na bango pour se rétablir. Donc ezali eloko moko to encourager yango moni boyika. On ne pouvait pas laisser passer inaperçu eloko wana. Donc en tant que jeune leader et à structure na biso yebi aide peski basa. Donc to kokaye ko encourager ba action wana et continuer azala toujours na regard sur ba victime, si ba opprimé, si ba to ba faible pour peuple tous en bonne santé, tout travailler pour l'intérêt de la population. Franck Diongo a joué le rôle de médiateur entre Félix Tshisekedi na bandeko na ye o baza na lamuka yango akendaki ko rendre Jean-Pierre Bemba visite na cadre ya retour na ye kasi Gilbert Londela mobilisateur ya MLP azangaki maloba te alobaki boye. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki. Alors, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, alikaki président, tu reconnais ça qui est. Et Kino Lelo, tu reconnais ça que Félix Aza président de la République. Franck Diongo Azwaki charge ya médiation. Na bande kunaye à la muka pe na batu ya kashi, c'est-à-dire aza na katikati aza kotambola pe kosola na batu ya la muka nyonso o peut-être ba comprendre ki te schéma au Félix Lelo aza na pouvoir qu'il faut bailler que il faut tout soutenir Félix Tshisekedi Kino Lelo. Pourquoi? Pour ba dongolo misu balinga ki ba s'emparer na Félix Tshisekedi bazoye lokola mutuna bango nzokande bakolo Félix ndeye bato bazaki na opposition Franck Diongo, Diomi Ndongala, Jean-Pierre Bemba, Fayulu, Moïse Katumbi, Mouzito et consorts. Félix a eu pouvoir tokoki kote le maïsou souté poto bunda pour être moi na mboka nde akomi na ebonga nde sika président Franck akomaki penda kotambola pona bandeko na ye ya lamuka a orienté bango modèle nini où il faut ba soutenir Félix Tshisekedi président de la République. Bon moni tango Moïse Katumbi ayaki akomaki na Lumbashi Franck Diongo azaki présent pe atambola ki na cortège à Moïse. Moïse a compris qu'il fallait soutenir Félix pour tout tia mupandi ba dongolomis ou balingi ba s'emparer na République ba teka yango ba kenango ba mboka na bango. Alors Fayulu, Mandidi, Martin, président Franck Azakinaye, très dernièrement, Basololi très bien, Lengeni Nipe Baoki accueillir Jean-Pierre Bemba.
président Franck etango Jean-Pierre Bemba komi na 6h du matin akendeki na aéroport a koti basolo na Bemba bomona kiango na ba internet bilili a solo na Jean-Pierre Bemba Martin Fayulu comment Adolphe Mouzito très bien il y avait pas d'incident basolo li très bien basisi kosola ndeko Frank Jongo abimi peut fallait okende messe tango bayambi Frank Jongo batutu ba sepeli c'était à ma présence. Il y a de certains deux petits hein au bazaki a ba koma peut-être na ba kamususu babimi batel misa ba komato ba yete il ne fait bobo ya yende ni bokomo ya mbaye ya comme pas Félix a comme ya ko briller biso bato ba comprendre la politique té alors tango ba yé ba luki ba inciter ba créer ba n'importe quoi d'empêcher ça ba musu ba oh non Frank Jongo yete mais non en réalité ba combattant ba yamba ki Douglas Tulenge, cadre ya INC, a sepelité na gouvernement Oyo Gentini Ngobila a outi kobimisa pour cash eza ko se représenter mais a nommé ba ministre ya Lamuka. Biso ba cadre ya cash et puis particulièrement kata INC to konane ndo biso Gentini Ngobila. Et le quoi c'est Gentini Ngobila c'est une erreur grave ya komona na kati ya gouvernement na ye. Aucun ministre provincial ya IDPS comme ya INC mais comme on a biso na kati ya libala coalition FCC et cash mais tout le monde Gentini Ngobila a nommé ba ministre provincial ya Lamuka. Or Lamuka baza na kati ya accord ya FCC na cash. Comment de Gentini Ngobila a nommé ba ministre na. Donc nazo connaître Gentini Ngobila kwa sali, c'est très grave. Alinga pesa moto na kata avec ça et puis biso to kotika été ba INC na ya cash parce que comment on a Gentini Ngobila, aucun ministre provincial, il y a IDPS et puis INC, forcément trop connaît Gentini Ngobila. Il faut aller voir gouvernement provincial. Et puis, dans le gouvernement, tout comme on a, salaire est 14 000 $ pour un ministre provincial. Or, tandis que c'est fois où il y a intérêt, il y a la population congolaise, mais il y a Missolebele, le ministre provincial. Donc, tout ce qu'on est là, parce que la Mouka, Azana kati ya FCCT na kata kachete mais apesi bango ba ministre provincial. Donc nazo ko connaître on engage Gentini Ngobila. Il faut revoir gouvernement provincial tout sitôt tout vite là. Et ce comprendre la muka oyo ba ko betela tolo baza kati ya gouvernement oyo ndeko na biso Gentini Ngobila. Ce que na Ituri ba kati ya gouvernement. Ce que na Kasai plus loin, il y a notre frère Wazaki ancien secrétaire général adjoint à INC nani comment ça s'appelle le nom Lubaya. Azabaka ministère provincial ya Kasai. Donc la muka déjà ba mo bazana kati ya gouvernement provincial ndo na biso ya gouvernement ya Fati. Donc baza au lycée peuple congolais bazola déjà na kati ya gouvernement biso to pesa encore chance que no ba ko kuta biso pote to bunda ennemi biso ya Kabila ezaki ni fail ni Bembate ni Kamerete ni Fati. Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, c'est son nom point fort. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. National Trésor membre ya IDPS alobi ke Congo ezalaka uta kalamboka ya prédilection kasi prophétie na yango euti kokokisama na régime ya Fachi.
Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki. Sa famille, il est d'une famille où il y a un évêque. Un évêque, c'est un ministre. Non, c'est logique parce que RDC est un pays à prédilection. Le chef de l'État a belaki en opère martelaki conformément à la Bible où il y a éclairage na biso ba chrétien pe ya monde na Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7 au kutaye que prédilection na biso est basée na prophétie wana. Vous savez, en 1993, quand il y a eu un débat na RTNC, chaîne nationale, à l'époque, Isaki OZRT, il était animé par un des prophètes entouré de Batebele. Et à l'Obela Kalikambo, que le Congo est un pays de prédilection. Batouba contesta Kaimakas, Bandima qui ont été, voire même nos frères Kassaïens. Et aujourd'hui, ils ont tous crié, le Congo est un pays de prédilection. Dans la messe au Salami, comme on a dit que le pays était livré entre la main du diable. Maintenant, un homme est venu à la prophétie, qui avant que la prophétie et la Tanzoto, et Kokisami après prédigé en Europe, a confirmé que nous sommes un pays béni, un pays il y a la potentialité belé, c'est la grâce de Dieu au Kozali Kolo Nabiso, de Kosala Eke Makambo Kendeliboso. Et je confirme Nabiso Nabatukobaye que nous sommes un pays de prédilection, au Nzambe Aebiango, Pe Bengami à Kosala Bikamwa, Yamakambo Belé. De 7 serviteurs de Dieu, le prophète Mukongobile, il avait parlé ça quand il disait que le Congo est un pays de prédilection. Voire même le fait président Mobutu Tanga Yoka Kiango a Sepelara Nangote, accompagné parce que lui est allé engager le pays dans Maboko ya diable. S'il s'agit de signer des pactes avec le diable pour que le Congo ait un akimia, j'allais le faire. Petoye Biango Moutaro contestant Wazate. Mais Moussen Lanzama va dire que malgré tout ça, que le Congo est un pays de prédilection. Oyekokota na histoire nango conformément la promesse pe na destin en Zambie. Et je tiens à rappeler l'opinion tant nationale qu'internationale que le Congo a Fachi et le Congo a prédilection aux prophéties et Sangani. C'est pour la première fois de l'histoire. Yambo Kanabiso Komona, président de la République, Aya Assemblée na peuple à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que grâce à lui, que Moko était de Liboso. Et je tiens aussi à signaler que la Bible est un mot que le dit clair, que confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez, et à Dieu vous serez affermis. Et comme on a dit que le président Félix a reconnaître un gouvernement à Bassal Nanzambi, au Yamboka Nabiso, et Nanzambo a passé beaucoup de choses, parce que toute autorité vient de Dieu. Au moment où on a dit que Mboka Nabiso, qu'on a dirigé Malam, et qu'on a différent. Nazo kanisa eke akokoma histoire autre komanda ko méditer yango na bambule koya parce que nous sommes un pays de prédilection. Café Africa Choice, c'est cadeau ya Betesco pour na bana mibali nyonso. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Magazine. Betesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na e. Azali na café kitoko babengi café Africa Choice. Café Africa Choice, ezali café oyo ezali instantané et uti na mboka Brésil. O café oyo ezali ko soulager ba mibali oyo ba bengi mibali ya solo solo. Donc mobali ya solo solo esingolo me la café Africa Choice. Oyo ngo ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo za na yango. Donc na tongo omeli café na Africa Choice, na bureau omeli café Africa Choice, on na ba climatiseur, ba split ebele, na poko so lingola la omeli café Africa Choice. Et surtout le ko la canne bandi papa responsable ko bosanate pa keno mo bimba Africa Choice bo ezata lo mingi te
osombi yango otie na ndako ofandi na kati ya mesa na ndako obandi kolanda kan kitoko elongo na café Africa Chose ya Bitesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozungi penza mobile ya solo solo. Yo papa ozalaka na ba ozalaka vraiment na ba faiblesse be na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi café kitoko yango babengi café Africa Chose. Tobosani te pe ba journaliste, tobosani pe te ba cameraman, tobosani pe te mutu nyonso oyo azali mobile ya solo solo, mais la café kitoko babengi café Africa Chose et que sungayo et que batela o tango nyonso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba. Ogolala ogolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makati ozala kolimba limba te, okosenga te ba sokolo ma ya moto, mais yo moko na café Africa Chose et sokolo tina kati vraiment okokoma vraiment mobile ya solo solo. Monsieur Sylvain Eloko, directeur na OCC, professeur Lambert Eloko, Rachel Chako, journaliste et magazine KNB, et toute la famille Eloko, Bazana Mawa, Yakwanose, na ba ressortissant nyonso ya Lumela, na ba connaissance na bango, liwa ya papa, yaya na bango, Baudouin Dioyo Eloko, oyo akufaki, depuis mokolo ya samedi 22 juin. 2019. Programme Yamatanga se présente de la manière suivante. Vendredi 28 juin 2019, levée du corps na morgue du cinquantenaire na 12h, puis kozala exposé na place Cité des Anges sur l'avenue au commandement na commune ya Gombe. Samedi 29 juin 2019, enterrement na cimetière nécropole entre terre et ciel. Communiqué oyo et comme la batu nyonso oyo baebaki papa Baudouin Dioyo Eloko. Na bitambula tambola lelo totuni ba parents bayebisa biso po mwana a édicamé malamu ezaka na kobeta to pe pona nini ba parents ba réagir. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki. Premièrement, par rapport à culture bantou, kokuta papa nanga camarade nanga nayebi que papa na osalelo te amitié nanga camarade nanga premièrement il faut kufa po na osilikana nous eza lokola abuser na relation na biso, abuser na intimité na biso. Amitié na biso ekufa nango, mais je ne saurais pas aller au-delà pour mité mami balé so elingani na ebité comment kokabolango, mais sauf que amitié on est continuer lisuté bien té papa ya muninga za déjà papa na automatiquement potango epa na biso au yambonde ti mwana nga na yambonde ti ndeko okoki jamais kubana papa ya muninga ce qui est arrivé soit tu pas papa ya camarade na yo papa na ya zolinga yo soit tu ebisi mwana na ye ayebi ndenga oyebisa papa bango soit de toi-même ozwi ba précaution nini ya ko éviter yango nazana na réaction te parce que bolingo neza na batu mbaliso balingani po bakabwana izala passe izaka juste conseil mais faut que on peut ça beaucoup plus ezala pona camarade nanga po camarade nanga ibike oyo camarade papa nanga do azaka papa na epo papa nanga azaka papa camarade nanga taka komo bimana ye na konane mingi tamuke papa nanga yo za ami intime lokolo moni papa nanga aza lokola papa na yo lokolo oke kolinga ye wana chi camarade wana ezokufa wana na ko sepela nango tata muke wana nazo yebisa bango soki ba jeune fille wana bazana makambo yake oyo yebike ami intime na yo ozobima na papa na wana batika eza bien te aza lokola papa na yo eza bien te eza malédiction et puis soki ozozwa papa mukolo ya bongo pa ta mususu azozwa ba chance na yo ezo baby ça peut vie na yo komita ya koluka mobali ya bala yo ozozwa ngote mais obosani déjà que oyebi mukolo wana ozwi papa ya camarade na yo wana eza mabe eza malédiction epa nzambe mais okomi ko kene na église nzambe na ngai nazoluka libala mais déjà obebi si vie na yo yo moko.
Yula Academy ezosalisa bana bazwa formation ya ndenge na ndenge na ba période ya vacances oyo pona ko éviter baché ya salité. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité. Yula Academy est un centre d'éducation artistique pour Nabana. Tola Kisarabana, kobeta piano, kobeta guitare, cours ya danse pezali, moi ba cours ya art autopé sarabana, eza moi ebele. Mingi baboti balelaka, bana vacances, bazo sala eloko te, bazo telengana na babalabala. Tolobi ke makambo wana esengeli esila, il faut échanger. Bala na vacances, baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya. Toza na cours ya guitare, toza na cours ya piano, toza na cours ya danse, toza na flûte, toza na dessin pe peinture, dessin soki mwana oyebi kaza na talent dessinera bien, akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture. Tobakisi pe po na vacances au génie en herbe. Génie en herbe po bana baye ba makambu ebele ba bando sa ba compétition. Tobakisi génie en herbe. Alors, cours topé sa horaire. Et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. Soy mwana olingo komisa mwana na yo. Ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87 277 37 au tindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya âge na bango te ba musique eza na âge na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Academy na centre culturel Boboto tola kisabango na vacances oyo lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique tola kisabango mateya ba information ma ebele ba kozwa sur Congo sur Afrique ba obetela nango génie en herbe et ko sala ke mwana mayele ekola na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala dès kokomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire so pomboni koza na crédit à SMS T mais oza na ba méga wana oke na site ya Yula Academy eza www.yula na 2u Yula Academy yulaacademy.org ok kuna okokota na kati ya ba anglais au mona place mo ba komi inscription o cliquer na kati o pesi na kati ya liste au mona na fiche wana o komi ba renseignement a mwana nyoso biso tokozwa ba élément na pe na sima to tindela o SMS pona opesa yo horaire ya ba cours. Deuxième journée à Cannes Jupe 2019 après défaite ya Uganda Léopard ezobeta lisusu mokolo ya lelo kasi ba supporters balobi ba kondima pardon ya ibenge kaka soki ba gagner match oyo. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana ki réalité ya bana ki lobi toyebi ke bakoleka na bango bakosala 1-1 na Égypte. Donc tozo comprendre te mboka na biso ezalaka lokola Argentine na kati Afrique parce que même na 2015 parcours à RDC ezara matata mais akenda okomati demi-finale à banda premier match 1 point na Zambie bato ba fingi makasi deuxième match 1 point azana 2 points si na 2 matchs successifs bato ba fingi kutu ba critiquer kutu koleka aya leki na 3 points na suka donc
aya babandi 2-0 na Brazza zongisi 4-2 ba tout score comme confiance na équipe donc ba congolais balinga kaka eloko ezalaka pressé neti fufu bazo lamba mbangu mbala mako alia te alingi te pondo ebela po ezala bien te alinga balinga bongo te société civile et la société civile football et la société civile lokola baki marabiso etali bango mais biso mo bakolo football sport activités de développement et les autres activités à la santé ou à la société civile. Bon, nous avons la société civile et récupérer action. Babi nyon sur léopard et dans sac. Ngane na simbis babi à léopard et ça. Ngambo mobimba. Nous avons la nyon sur la société civile que tala loko bondimi babi à léopard et dans sac. Tozo kenenango na Égypte. Bah joueur na biso sur Égypte bah joueur qui déjà motivation na bango et bani bah beta ine mabe bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine na biso ya mokolo lelo ekomi na suka ndenge na mesana koloba bobosanaka te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout Magazine Kinshasa na biso